Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Et pas ma comédien vraiment de tout comprendre la définition ya place batu bafandi makambo ezanga raté. Na confirmer on penza po ba mama mi bimba penda boye misatu boye. Mama Teresia, ya Gabi, mama Top. Mi bimba penza, mi bimba boye. Yandambo zate basi kitoko. Me makambo ilali awa. Nalandi ndeko moko alobi o mama Top azangisi biso kimia, azangisi basoki bakoki soki kimia, azangisi kaya soki kimia bino pe bozo comprendre na bino te ke wani za makambo personnel. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Ce sont des choses privées, des choses personnelles. Je vais essayer un peu de vous rappeler mon titre nangat parce que Mama Top azwa kaka ba problème na Mama Teresia te. Mama Top auti ko beba na ya Gabi kala mingi te. Ya Gabi alobaki azana ba secret Mama Top. Mais pourquoi est-ce que ya Gabi ba bloquer a été? Ba bloquer ka Teresia. Maillon faible oh. Ya Mama Teresia azana makamba Mama Top te. Na okoma wana. Nazo rappelé binelo moko na tango Mama Top autaka Angola ayaka Kinshasa sika. Dada mwana ya Mama Top bazaki kosola na Teresia te bazaki na mwa ba conflit. Ba conflit ba makambo na bango kaka ya théâtre. Il est qui ça la rappelle en tout cas na luka ki vidéo wana. Pourtant non beta lisolo oyo na tela bino me na yebi sous titre te en tout cas na zuite me ngai ne la show na lobali kamute so na yebi so mon nga na lobe loko c'est que na yebi en so na yebi na loba il paraît tango Mama Top auti Angola ye ay abomi moto wana à l'époque Mama Teresia bazaki vraiment ba camarade makasi na Suzy Bantu. Mais na ebité je crois ezaki ka ba conflit na 4 cas ya makamba théâtre. Oya za ko se souvenir en tout cas a hésité te a komilanga ngo na commentaire. Mama Top abomaka moto wana epi esili. Alors a blokaka Mama Teresia te. Na rappelé que Mama Teresia nga na yebi pa Caleb. En tout cas Mama Top lukuta mabe na découvrir na théâtre je crois à Belleville. Mais na yebi vraiment source vraiment Mama Top te wa yebi akomelanga na commentaire. Na yebi te soki à vrai dire ba ute sika moko pour Mama Teresia aye ba moi vie ya Mama Top. Ah, je ne sais pas. Mais eloko bao bomana, isa dernière sortie, y a ba voice o ebimaki na makambo ya Davina, Palmiche, na Dada. Oandaki kotonga sila. Muta kwelaki libaka la wana ezalaki Dada. Dada nde alekanaki penza na ba télé soit disant bande ko défendre maman na et tout. Abimaki un peu dans contexte ya makambo ya théâtre en tout cas comment pena makambo mon privé abimutu moto tant joie qui défend sa maman na parce que là sa mère se faisait manquer du respect à travers elle parce que beaucoup de personnes disaient que non Mama Top bon nazongi moi si ba Mama Teresia
na émission moko auti kosala ya suka je crois basalaki yango na Malika arepetaki yango alobaki nalobaki kaka na mama top fo koyekola koedike bana voilà po mama top auta mpe kozala na baproblème na nièce na ye mwana ya mama Teresa auta kozala na problème kala mingi tawa na nièce na ye je crois ezalaki entre mois de mars ou avril nde fille biologique ya mama Teresa alekaki mpe alobaki me nayebaka journaliste wana atunaka ye question mpo aloba soki elongo mpo alobaki te ye aza mama nakoki kolobela mama na publiki te alors bayaki mpe koyamba mpe mama Teresa na makambo oyo elekanaki entre Dada Palmiche na Davina mama Teresa apesaki mwa avi neke mwana nga kuta alekaki boye batunaki ye question songolo pakala asi réservaki mpo wana aza mama mais ce n'était pas le cas avec Dada faut koyekola koéduquer bana alors pour na Dada c'était comme si on a manqué sa mère de respect elle est venue elle a répondu elle a parlé tout je pense que pendant cette période là nde mama top aye ko bloquer mama Teresa raison ya mama top ezalaki nini bango nyonso baza ba mama basalaka théâtre soki mama Teresa amonaki mabe Dada aza lokola mwana akokaki kobenga ye asoli na ye na privé mais nazo rappeler bato ke na circonstance wana Dada agisaki te lokola mwana ya mama top Dada agisaki lokola mutu ya maboke et puis mama Teresa pe agisaki pe lokola comédien il faut toyeba yango ke tozalaka na deux sortes ya vie hein? Vie professionnelle na vie privée soki boza na mosala ata bofanda na ndako moko boza tenu ya kosala baobligation na bino ya mosala et non na kati ya mosala pourquoi on dit toujours que aire ya mosala eza aire ya mosala aire ya baje eza aire ya baje parce que y a un temps pour tout non na bureau oloba te ke ya Frank ya Annie chef alors mama top asepelaki te mpo na mama top ifalaki ndenge batunaki mama Teresa question wana na makambo azo raisonner nini tu falaki pa a défendre s'il falaki abenga ye na privé asola na ye na privé de mama top aye komona ki peut-être awa il faut nalakisa clairement ke nakoteli mpe mwana nga nde na émission ya Malika ye kotune question Teresa vérifiaki na miso na biso nyonso amonaki c'est vrai mama top abloka ye et suite nango boyebi na ndenge mpe tokomi ti nde tokomi lelo donc abloka ye na makambo ba voice ya Gabi ye susu kobimisa ngo lisusu bien lisusu mais quelque part mama top abendi ne kaka nzoto déjà suivez les guides non toyebi déjà que tel moto azalara si elle ne veut plus parler de cette personne là elle bloque la personne est-ce que ça la seule façon ya koluka ko se débarrasser na moto bon rose benda no pe na moto okipaka nyonso ye te peut-être oza nde na besoin peut-être akomela o te me natuni mpe na ka wana o eleki ata mikolo te ya Gabi autaki mpe koleka na mwa moke awa bon peut-être mpo baza bango na bango aboyi mpe alobela peut-être mwana te yango atiki ye me nakomi kose poser beaucoup de questions ya Gabi soki ezalaki émission wana oyo alobela ye mama top aleka nde mo moke okende aza na basekret mama top et tout malgré que ayaki kokorrige yango bien après pour dire que aza motu na nga tosolaka bien to ana problème te nasalaki na nga baje
Mais j'ai compris, voilà là c'est moi. J'ai compris que ya Gabi pas un makamba mama top. Pour modèle ya Gabi na mama top. Ba bebanaka. Mais jamais ta mokolo moko te toyoka mama top a bloqué ya Gabi. Est-ce que c'est solo penda ya Gabi aza na makambo mama top? Et comme na ba suspicion belé parce que ya Gabi tout le monde sait que ya Gabi azara na munoko polele munoko soupu. Et puis alobaki ya Gabi na mona landi alobi na sisa no matanga. Ibongo na banda kobimisa batu moko moko. Donc ngape na ozelaka ya Gabi asisa kolela yaya na ye comme ça banda kobimisa batu moko moko. Tokoyebaka bato yango po matanga ya Gabi oyo nayebi ke azotika nango mpe na motema po bakomedi ebele bamonani te na verité mpe ndenge euti kobima kuna nayebi te soki eza verité soki eza mpe lokuta ibutu nde moto abimisi bavoice wana point d'interrogation tozoyoka mpe kuna bakobloke mpe ibutu traître toyebani te po ebanda kuna kuna esakana te kuna ezala lokwa G donc compagnie wana bablokaka bato eza lokwa industrie wana ezalaka soki osakani je te bloque si t'es chamaille avec moi je te bloque j'écoute quelque chose provenant de ton nom je te bloque. Donc à un moment donné des gens qui sont là à réagir à la moindre suspicion moindre chose, n'est pas chercher à demander. Regarde, j'ai appris ça, ou j'ai suivi ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Ce sont des personnes faibles. Ce sont des personnes faibles. Parce que maman Thérèse a lobby en haut. Donc, elle peut koyeba te. Parce que je ne savais pas que les problèmes wana nde mutu salike comme atina niveau haut. Tokuta eno pe na matanga, na yambi ope. Alors que toi, dans ton cœur, tu as mon problème. Elle a bien fait parce qu'elle a montré son visage. Mais est-ce que c'était ça la procédure à suivre? Donc, bazolanda industrie. Pour ceux-là qui disent que non, Mama Top ça l'attention, Kebana ya Gabi, na Theresia, bazabatuma. Mais bon, Mama Top ndaza bien. Est-ce que Mama Top ndaza bien à épargner? Mama Top pas bien te? Mama Top pas bêta ba calibre 12. Et Mama Top pas bêta kabatu ba calibre kakata pum 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 pum. Mama Top ye kaka Mama Top wana azara so likambo ezali bo ba yoko tandele micro. Mama Top atandaka lobaka apesaka vie na ye. Tango ye apesaka ba vie na makamba bana ya ba mama mususu ezaka sukali ka ye wana ka Mama Top ngala landa que ba série makambo ya Dacoste bimaki na Davina. Mais Mama Top aleka lobi soki penza ya solo Davina zo bima na Dacosta ngala ko regretter po Davina mobane ya zangi loko te. Davina kota penda jeep voiture na ba condition zolanda Dacosta po zwa nini. Davina na Mama Top baza industrie monte. Mama Top akwakula kido eleka nango. Yenda mankete Davina koza te maza mwana ya Mama Top. Eleka ki nango Est-ce que Davina kangela Mama Top kanda? Ou peut-être pour baza industrie mo pas na bango ezaka nango bokoza industrie mo me bozo tanda na tata mama sasi ba calibre 12 à main libre. Mama Top pas bien te? Comment est-ce que vous voulez innocenter quelqu'un qui à son tour également yé pas à la capena à bêta kabatuba ba calibre 12 ba main libre ba balle perdue à temps et à contre-temps on voit ça tout le temps. Comme il y a un sujet d'internet comme ça là on le voit, elle fait, elle donne son avis librement et à son tour vous voulez comment faire que c'est un top. Non, elle n'est pas ça. Elle n'est pas ça. Nous devons apprendre à vivre avec des personnes comme on vit avec les safous. Les safous, c'est aigre, mais cette aigreur-là,
C'est bien pour la femme enceinte. C'est bien pour la personne qui prend le médicament. C'est bien pour la personne qui aime manger du foufou et du safou. Mais c'est pas peut-être bien pour une personne qui ne supporte pas le safou. Mais n'empêche que le safou est là. N'empêche que le safou est là. Donc, on doit apprendre à vivre avec les gens, avec leur recto et avec leur verso. Quand je dis le recto et le verso, je prends un exemple pour dire que tout le monde a son côté que personne n'aimerait voir, n'aimerait sentir, n'aimerait toucher, n'aimerait. Tout le monde a son côté sombre. Même moi, je vous dis, j'ai des défauts. Comment est-ce que vous voulez que les gens vivent avec des personnes parfaites autour de nous? Toi-même, tu n'es pas parfaite. Mais tu vis avec des personnes parfaites. Toi-même, tu juges les gens. Toi-même, tu donnes des avis. Toi-même, tu veux faire des analyses sur la vie des autres. Toi. Mais tu ne veux pas que les gens parlent de toi, que les gens s'occupent de toi. Voilà pourquoi j'aime Yagabi. Hein? J'aime Yagabi. Et j'ai aimé son approche pour dire que tu ne viens pas dans mon deuil. Moi également, je ne viens pas. Par contre, maman Thérèse a été un peu plus. Elle a élargi sa réflexion. Elle a dit que moi, même quand on a des problèmes, quand tu as des. Sur aujourd'hui matin, là, nga na koya na nga, natie makambo wana mopanzi, poza na pasi. Mais na nene ya lobaki nga abi, eza clair. Oye te to oya te. Osala bote to osala bote. Donc, pour dire que chacun de nous, chacune de nous, a son approche personnelle. Mais cela ne fait pas de cette personne-là, il est bon ou mauvais, non. Non. Biso nyonso toza na malamu. Même abalbaki baza basantu mosantu azate. À un moment donné, moi je commence à réfléchir. Ah, c'est qu'il faut tout pour naka. Par exemple, mutu songolo. Na comportement na zalaka nango na comportement onga na zanango. Ça peut marcher. Mais na mutu songolo pakala. Na comportement na zanango na onga na zanango. En tout cas, ça ne peut pas marcher. Alors, par conséquent, je préfère vivre avec l'autre là et être beaucoup plus prudent avec l'autre là. Vous voyez? Mais dire que Keba tel Aza très dangereux, c'est comme si vous faites de cette personne-là la bonne personne, la Sainte Marie. Non, la personne n'est pas sainte. Il faut pas comme ça moutumoko sainte alors qu'Aza sainteté pour y pas yaka totolaka tout le monde a yenga totolaka azara mama top azana ba vie moko boso la ndemi se boya ça on contre-analyse. Mama top c'est la version simple de Yagabi. Pour Yagabi la version améliorée. Mais Mama top a sa version simple de Yagabi. Par contre Mama Thérèse alobarandeka alikamndenge zaleli. Donc elle vient après sa vie nae sans qu'il y ait débordé. Mama Thérèse a débordé na malobate. Elle a rappelé sa vie nae sans qu'il y ait débordé, sans qu'il y ait lésé, sans que ça. Alobi nae calmement. Pour se libérer nae. Mais par contre d'autres personnes ne sont pas comme elle. Malheureusement c'est comme ça. On vit dans ce monde à les aboyer. Il y a donc à conclure que autour de nous, il y a des personnes qu'on peut facilement sacrifier. Mais il y en a d'autres, on réfléchit d'abord pour sacrifier. Par exemple, il y a Gabi, maman top, elle doit réfléchir pour sacrifier, pour couler. Elle réfléchit 2 fois. Dire que Gabi, elle détient certains top secrets de maman top également, qu'elle a peur que si cette personne-là, je mettais cette personne loin de moi, je ne serai plus à mesure de contrôler ses dires. Par conséquent, elle sera prête ou elle sera libre de me taguer et de m'exposer. Et c'est dans les rares des cas, dans les rares des cas qu'il y a Gabi et pendant les lots où il y a réseau sur ce bandimité. Pour Gabi baby qui a tumba ya Gabi mutaya na confirmation ya mobile ya mwana ya le itiaka moto na réseaux sociaux mais lobaka na ya pandima kitafani mais c'était aussi vrai. C'était vrai.
Donc, les gens accordent un peu beaucoup plus de crédibilité à Yaya Gabi. Et aujourd'hui même, beaucoup de personnes ont commencé à donner raison à Yaya Gabi pour dire que, vous écoutez, na fa na ngata na Yaya Gabi qui na fa na mututel. Pour mututel, kutu, tala likambo eleki boy ma réagir boy. Mais Yaya Gabi, azalaka na ye cool boy boy. Donc, ce qui Yaya Gabi mutaye na lisolo non na réseaux sociaux, donc il probabilité ça est belé bandi Yaya Gabi pour yebiki Yaya Gabi abombaka ta lobaka o ezali. Donc Mama Top soki vraiment Mama Thérèse aza mabe makasi koleka Yaya Gabi wana oza na raison ndengo bloqué. Mais soki entre Mama Top na Yaya Gabi mutaya kapenda kotanda bato eza Yaya Gabi c'est que obangi nde Yaya Gabi. Mama Top azane kaka agneau sacrifié. Donc au sacrifié na oye kaka. Parce qu'ils ont une gravité. Dans ma caméra, ce n'est même pas grave qu'ils ont bloqué. De toutes les façons, si vous êtes dirigé quelque part, mais je ne pense pas que Mama Top a vraiment dirigé quelque part, parce que Mama Top, elle est respectée. Hein? Elle est respectée, même chez Belleville, même chez Silla. En tout cas, tout le monde la respecte. Elle est vraiment une maman, mais ça fait pitié de voir que c'est toujours tous ces trois personnes si bazalaka na makambo na réseaux sociaux. À un moment donné, ça fait pas bien. Il faut arranger, hein, nous éviter un peu des analyses pareilles pour conclure comme j'ai conclu là. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.